na commune ya Kisenso évolution ya route Mulele ezali kokende na rythme nini Fiston Pero azalaki kuna pona bi. Nzela oyo bozali komona bazali kobeta yango dada boy avec impact pédologie babengaka yango route Mulele tozali awa na commune ya Kisenso lancé depuis juillet 2024 misala ezali ko évoluer kitoko ndenge kaka bozali komona boye satisfaction pour la population pe ba usager ya route oyo. Vraiment c'est d'abord pour moi une grande émotion de voir Kisenso se transformer comme ça. Ça la boy ça ramène une place au monde après abandonné, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de suivi. Ça, c'est la troisième fois qu'on voit ça. D'abord, on a fait après, abandonné et Boukani. Même à Kisenso, on a d'État. On a fait de beaux travaux, mais après, il n'y a pas d'entretien et Boukani. Ça, on veut que vous puissiez aller jusqu'au bout. Ça, on a la commune, c'est comme un plus économique. C'est bon vraiment, pour continuer comme ça. C'est mon toit, on a monté ma porte, qui n'a prince, c'était le commune à prince. Et on a besoin de le coup, nous après c'est bon, on peut ma casse, il y a un la tonne n'a fait mon macasse. Pour tout s'attendre que un jour tu vas en là pour vivre l'événement, ni voir les calambours à la biseau. S'attendre que comme chef de l'État à la carrière biseau que non, on a réalisé la commune, la partie banzela. Et puis bisoto va surveiller banzela wana misala wana effectivement yango pe to surveiller no moto tambo to surveiller chef d'état le bac de surveiller misala biso moko donc ça c'est un makaka en tout cas pour s'attendre que un jour zéro côté 500 et c'est on azala ngo ezaki libulu mo ya mulele to koko même pas telemi odota la mulele mais grâce à président la biso mais c'est le président Fati Beton lelo ekomi prince to banai koyo kanzela oyo papa bandai koloba ba président combien balekani ezalaki ka toujours mulele mais grâce ya président Fati Beton lelo asali biso prince tozali kosepela makasi ya makasi tellement lekebele. Kasi d'autre part population bazali na inquiétude makasi par rapport ya virage moko basali na nzela oyo boyo kandenge ba communiquer nde musale salama vraiment na sepeli po biso za pena bana Kisenso tobotami tokoliamba liboso tomona ndenge musale salama mais ya bien ya koloba nzela pene banda otambola bien mais komi na se kuna nzela etengami otire bakimi eloko moko boye place wana to comprendre te mais nzela pene to salama bien baluka moyen place wana pene ba arranger so mbongo ba pesa bango po ba virage wana elubaka ba inconvénient po ba mbangu ba descente ezaka bien ba virage wana mona décart ba nini pona ba intérêt ba tumoko boye fo baluka pene moyen ba arranger place wana mais musale salama vraiment kitoko. On a na bakisi na sepeli na makasi ka ponde ba fungoli so prince loko a passe kaka na virage wana eza bien te neti makar so virage na descente qui ta vitesse ko mata pe mata ka vitesse ba accident e bando salema na rond-point wana na virage o basalo il faut ba longola virage bana on ka tout wana ba bandela kango kuna ba kitana on ka tout ba kima banda ko wana te ba krasi ba longola tête surtout côté ba toilette on ba longoli yango ba temisi ma pour jamais na montagne virage salaka mais na montagne ba tie virage l'autre et décourager msoka yango et sengeli boyeba ke construction ya nzela oyo ezali ko s'inscrire na cadre ya projet Kin Elenda financé na Banque mondiale pezali na objectif ya qualité contre l'érosion pe ba inondation na entité oyo mais aussi ko désenclaver commune ya Kisenso na ba commune ya Njili pe Mongafula. Keyo. C'est pas la ligue qui se comme il faut. C'est pas comment comme il faut un peu la ma boule, ce qu'on dit que c'est comme il faut. Merci, ma frère.